Et puis ceux qui bazo sam sabango koyoka na o regretter na yebaka yo te lelo nde na yebi yo mais za soni yo ko bimisa maloba wana te po moi so yo bimiseli maloba wana osali na ye 10 ans boni oyekoli koyeba yete boni oyekoli kotanga yete les mêmes moi si akobimisa maloba wana envers mobali na regretter makasi na yebaka yote tindenge yo ndima ya ipa na bino tindenge yo ndima ba jete mena ye tindenge yo ndima makambo na ye oyebaka yete bongo tango yo bandaki ko découvrir ye boni okata ki relation wana na mukuse te kolobete ndenge na découvrir yo za mabe kokabwana ezali lisusu na mato ilibanda moyo bongisa na kati ndaku ekozala passe bandeko tango na koloba boye nazolobela ka bino te na komilobela penga imoko parce que vie quotidienne ezali kotala ka yo muto kolanda ngai te ezali kotala penga imoko muto na kolobela bino dialogue eza très important na kati ndako libala ata na kati ya kilikangu ata na kati ya fiançailles ata na relation nyonso bobengi ke toza na relation bobengi yango relation ya bolingo dialogue eza na place très capitale ezali eloko ya ko négliger te eza eloko ya ko saboter te eza eloko ya ko chaque ngo penza na kati ya motema kokanga penza motema koloba keno penza ya solo dialogue eza eloko moko ya motuya ezali très important et très capital na kati ya couple ezali eloko ya ko négliger jamais poser ba incompréhension ya lolenge na lolenge na kati ya mababala ya bandeko na biso bazali banda eza kaka libanda te même awa en Afrique okomona muto accepter abimisi mbongo ya ndenge na ndenge asali libala mobange ya libala mais mikolo ko umela te okomona libala wana esali nini nalobela ki mai matali basi ya poto nalobiete basi ya poto mingi eloko zoboma mabala ezali mbongo o l'état tient en place ya social mbongo ya social o ba kopesa bango chaque semaine saka bango to ebité par mois ezalaka lolenge nini yango ndezali ko bebisa mabala comportement basi bazana tante okomona mwasa za mwasa libala ko banda tongo tipo ko azali na TikTok aza ko sala ba live wana aza ko finga azali ko sala ba n'importe quoi tu te poses la question ngonga nini mwasi oyo asokipaka na mobali na ye est-ce que soki bino nyonso mibale boza ko travailler na poto ezali synonyme ya koloba ete soki nazongi na kolambela mobali na ngai te Mama wa Taifa Jika TV. Na balandi ya Jika TV News mbote na balandi nyonso balandaka dada wa Taifa mama bane bele na pesi bino mbote bisika nyonso bozali esali mikolo ebele émission na biso tolobela nyonso ebungaki tobandaki kosala ngo lisusu te parce que santé tungisi ngai batan ebele en plus nazalaki na ba problème ya o etali côté technique mais voilà naza présent mais à partir ya lelo émission na biso tolobela nyonso ezongi mingi tolobela ka makambo etali mabota to ba vie quotidien o to vivraka eza na émission moko na salaka na chaîne moko ba invité ki nga na sala émission bo moko TV News ya mona mboka nguza à partir ya Italie na pesi mbote bisika zali na pesi pe papa Freddy Ntambwe na Autriche mbote bisika zali na pesi batutu balinga kadada wa Taifa na pesi bango mbote Fabrice Mande na sima caméra losako na yo bato pe bako aimer bako partager balingi pe bakota na histoire ya émission na biso tolobela nyonso bo contacter nga kaka na numéro wana ezali na Jika Télévision. Ceux qui vous causent un numéro, on a bien été composé kaka plus 243 085 045 80 56. Aux en a problème, au lingio solananda da Taifa. Oyo kaka etali ba problème professionnel.
il y a benganga tokosulula. Mais en dehors il y a problème professionnel, en tout cas je suis désolé. Merci beaucoup Mbalasi Matolobela ki makambo etali comportement ya basi ya poto. Comportement ya bande konabiso ya basi. Oyo bazana ba mabala lelo on se retrouve que non moitié ya basi bazali banda ya mboka baza ba célibataire. On se pose la question problème ezali nini? Nini nde eza à la base? Basi baza kito côté problème eza nini ndeza ko causer ba incompréhension ya lolenge na kati ya mabambala ya bandeko na biso bazali banda eza kaka libanda te même awa en Afrique okomona muto accepter abimisi mbongo ya ndenge na ndenge asali libala mobange ya libala mais mikolo ko umela te okomona libala wana esali nini ekufi nini ezo sala ki mabala wana ekufa ezali lokuta ya basi ezali basi nde baza baimpoli pona nini nalobelaki matali basi ya poto nalobi ete basi ya poto mingi eloko ezoboma mabala ezali mbongo oyo leta tia en place ya social mbongo ya social oyo bakopesa bango chaque semaine ou bien social o ba pesa ka bango to ebité par mois ezalaka lolenge nini yango nde ezali kobebisa mabala comportement basi bazana tante okomona mwasa za mwasa libala ko banda tongo tipo ko azali na TikTok aza ko sala ba live wana aza ko finga azali ko sala ba n'importe quoi. Tu te poses la question ngonga nini mwasi oyo asoki paka na mobali na ye est-ce que ceux qui bino nyonso mibale boza ko travailler na poto ezali synonyme ya koloba ete soki na zongi na kolambela mobali na ngai te problème yango wana est-ce que ezali problème ya mibali nde bakomi ba gigolo problème makambo ezali ebele ezali kaka na poto te bandeko bolimbisa ngai parce que na monaki bato ebele ba beninga pourquoi maman aussi limité ka na poto est-ce que makambo wana eza ka na poto eza na poto te makambo wana eza presque partout ya solo bozana raison makambo wana eza partout eza na poto te wana penza je vous dis la vérité eza partout pour vous dire que non mabala ezo ngumela lisusu te lelo na koyebisa bino pourquoi mabala ezo ngumela te un dialogue entre moi na mobali ezali souté dialogue entre moi na mobali ezati dialogue ezali nini ezali boyokani ezali tango boza kosolola nde oza ko comprendre que non likambo na salaki molongani na ngai to mobali na nga asepelaki nango to asepelaki nango te et tango bozali ko dialoguer boko dialoguer yango lolenge nini boko dialoguer yango na ngonga nini ekozala pe na circonstance nini soki bozwa kata ya kosolola soki bozwa kata ya boswani na tongo na poko bobongisi boko pesa temps ya diable te boko pesa temps ya voisin te aya na conseil na ye surtout biso basi ndeto umela rate kokende pembeni ya ba voisin oto benga ka ba voisin muzuri ne ba camarades na biso tala mikolo mobali nga zo sala boye apesa nga mbongo te akipa ngai te atala ngai te voisin muzuri akoloba nini mobali wana bongi pona yo te yo yebite ke biso to sala kaboy yo yebite ke biso to tambola lolenge boy yo yebite ke biso to kendaka lolenge boy to kendaka boy tango fungoli déjà matoyi libanda moyo bongisa na kati ndaku ekozala passe bandeko tango nakoloba boy nazolobela ka bino te nakomilobela pe ngai moko parce que vie quotidienne ezali kotala ka yo muto kolanda ngai te ezali kotala pe ngai moko muto nakolobela bino dialogue est très important na kati ndako libala ata na kati ya kilikangu ata na kati ya fiançailles ata na relation nyonso bobengi ke toza na relation bobengi yango relation ya bolingo dialogue est na place très capitale ezali eloko ya ko négliger te ezali eloko ya ko saboter te ezako eloko ya ko chaque ngo penza na kati ya motema kokanga penza motema koloba keno penza ya solo dialogue ezelo moko ya motuya ezali très important et très capital na kati ya couple ezali eloko ya ko négliger jamais lelo mobali ayeba comportement ya mwasi na yete mais basali 10 ans et puis ceux qui bazo sambisa bango koyoka na o regretter nayebaka yo te lelo nde nayebi yo mais eza soni yo kobimisa maloba wana te po mwasi oyo obimiseli maloba wana osali na ye 10 ans
boni boni oyekoli koyeba yete boni boni oyekoli kotanga yete les mêmes moi si akobimisa maloba wana envers mobali na regretter makasi na yebaka yote tindenge yo ndima ya ipa na bino tindenge yo ndima ba jeteme na ye tindenge yo ndima makambo na ye oyebaka yete bongo tango yo bandaki ko découvrir ye boni boni okataki relation wana na mokuse te kolobete ndenge na découvrir yo za mabe kokabwana ezali lisumu te pona bato balobaka ke non nakoki kokabwana te bible eza koloba c'est pour cela bozo fanda na babolingo toxique yo olinga lisumu mwasi wana te mais ofandaka na ye on appelle ça amour toxique. Vous êtes malade, cette femme ne t'aime plus, toi tu es là, on appelle ça amour toxique. Lorsque tu sens que eloko yo bible lobby et sangisa ki biso mibale ezali susute bandeko tobengi bato basungi biso simbité yo nanga simbité nous sommes obligés to kabona ezali sumute parce que zaka ne loko moko nde sangisa ka bato eza bolingo mais bolingo wana kabona kapona nini bolingo wana kenda kapona nini parce que dialogue ezala kalisusu te impolitesse nanga mona biso basi toza tellement ba impoli au point que pour mobala supporter fois za mutema munene parce que il faut ya la mutema munene on il faut ezala o ya lingio sincèrement o ya lingio na bolingo moko ya solo ndi fois supporter yo pour tozaka ba impoli de nature impolitesse wana mobali muso ko kangote akoko supporter angote ausani alingo kabul nalobaki bémission on a nga kosala ngonga mokote na kozala toujours na besoin ya ba jeune couple na kozala toujours na besoin ya batoyo bazan expérience na monde ya libala bazan expérience na monde ya makamboyo ata bazan expérience te to partager na bango na émission na biso to lobela nyoso to bomba eloko te nyoso to kochango na mesa to ko bomba eloko te. Lelo na poto ezali moi si moko a se retrouver na bana 5 na ba papa 5 et ça le mbongo ponami. Pourquoi accepter o comme pondese? Parce que yo to ko benga yo moi si to ko benga yo pondese ou accepter o comme pondese pourquoi? Kaka pona mbongo. Pourquoi ou accepter yo na mobile boko mandenge moko pourquoi? Parce que ozana poto tu oublies que non toi tu es une africaine. Okamati mibeko ya mboka ya bakoko na biso bipa itouti obwaki na nzela okamati kimundelo lati na nzoto lobi awa ngai na mobali tozali ndenge moko en plus mobali ezali elema ya suka na kokende na ye wapi mundela akopesa nga makoki na nyonso bongo mobali na kokende na ye wapi na koki kotia yata na mopanzi po ngai naza na nyonso soki toboyani nga na kotikala na ndako soki toboyani nga nde ye surtout soki na boti akobanda kofuta bana akobanda kozwanga en charge na kokende na ye wapi mama lelo o se retrouver mutu nyonso kosolola ebale ya bitula na poto 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 mobali nini akolinga mwasi na poto mobali nini akolinga mwasi na poto mais basi wana bozo négliger ba uta na Afrique te to mi poser na question wana basi wana si bobimisa bango na Afrique ezala bano baboti kuna si baza bana ya banoir si baza bana ya banoir kilikambo yango ekomi kaka lelo to ebandaki kala likambo eza pasi mpona tuna yango émission na biso ekobanda kotambola par rapport ya ba commentaire na bino par rapport ya ba question na bino par rapport ya ba sujet na bino oza lokola rappel ya émission na salaka kuna naza ko rappeler yango po mbala ya sima na ya kosuka place na sukaki déjà soki mwasi ya libala okomi na ba camarades ebele eza très dangereux ba camarades même ebele te ata na vie normale atoza na bana benda bana no matoiki no via ba camarades eza vie mabe
ezaka toujours via ba déception, ezaka toujours via ba humiliation, ezaka toujours via ba sabotage, ezaka toujours via ba problème, ezaka toujours via ba concurrence. Mais mobile na zana makoki wana te, mobile ya camarade na zana makoki wana. Comment est-ce que yo lingo sala challenge na mutu oya zana mbongo na yo ozana makoki wana te? Qu'est-ce que ça va te pousser à quoi? À avoir 5 hommes dans ta vie, 7, 8 pour réussir la vie. Et tu crois que c'est facile? Ce n'est pas facile. Pour une femme, je te dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Pour une femme, je vais te dire que non, ce n'est pas facile. Pas du tout. De préférence, aux fans de Sikamoko, on invite via ma camarade pour lobby et comme il y a un problème. Ce qui est parti n'est pas nabino. Aux alans na via ma camarade, même nanda kwa libalo sans ma camarade. Likambo mosusu, likambo mosusu, likambo mosusu, likambo mosusu. Eza likambo ya égalité na mboka mopai. Na uchi koloba yango. Lokola mobali akomi monguna na yo. Lokola mobali akomi ennemi géré na yo. Yo kotala mobali olengeni. Yo kokipe lo lengeni. Yo kotala ete mobali wana peze sengeli ngana tale lengeni. Parce que yo soko mona présence ya mobali okoyoka posa kosanza. Soko moni présence ya mwasi okoyoka présence ya kosanza. Ya kosanza. Soko motuna na kotuna ka bofanda kesika moko pourquoi boza motema mabe. C'est pour cela que vous que non, même l'éducation ya bana ya libanda mboka est comme mabe. Parce que libote ko tambola na harmonité, libote ko tambola na kimiate, libote ko tambola na sengote, libote ko tambola toujours na katia passe. Bolingo za lisute. Mobali ya lolenge wana, soka lingi mwasi libanda. Mwasi wana nda koma ka victime na suki awa. Na ko développer yango. Parce que biso pasi to fungola ka ba porte belé. Tango to fungoli ba porte belé, to bosani ke to fungola ki ba porte. Eza à travers ba porte to fungola ki nde kotisi biso bisika otoza. Biso basi to sali berere e belé na ngonga oyo. E sengeli to réparer yango potozonga ndenge sengeli. Merci beaucoup na bato bakolanda émission na biso. Komela biso olingi participer na émission na biso. Oza libanda ya mboka salelanga vidéo tindelanga na WhatsApp. Osalelinga vidéo na kozwa yango na kokota na émission ya mbonga na bandela épisode na biso to suki place oyo basi ba mibali bakomaka na point ya kolinga libanda to basi bakomaka na point ya kolinga libanda. On va mélanger parce que likambo libali ezaka ya mwasi te ezaka pe ya mobali tokozwa ka côté ya basi te tokozwa pe côté ya mibali. Merci Fabrice Mande tokomi na suka tolobela biso tolobela nyoso ezaka émission oyo e umela kate e kata maraka na mokuse. Merci beaucoup tokutani mbala sima soki yesu masi azongite. Bye bye.